Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo na tango oyo tozali kopesa bino flash d'info pona koyebisa bino ete séance plénière ya mokolo ya lelo boyebaka ete badepute nyonso oyo bazwaki bavoi ya UDPS bazalaki na kati ya séance plénière ya mokolo ya lelo pona kolakisa na bapeuple ete bazali koutilize bino pour rien pe pona kolakisa na bakombatant bozali kobeta bato pour rien konyokola bato pour rien alors que bato oyo bino bozali kobomela nzoto bazali kolanda ba intérêt na bango personnel. Ndenge ezali wana bandeko séance plénière oyo tokanisaki ete bakiti na bango ekozala vide mais bakei ko remplir yango soni. Yango wana tozali koloba ete Joseph Kabila azali na ye kaka président ya Congo oyo ezali signe pona kolakisa ete bazali ko reconnaître pouvoir to kibokonzi ya Joseph Kabila Kabange. Yango tolobi ete bakombata botika makelele ba marche oyo boza kosala mindele baza bazoba te baza komona ba réaction oyo bato na bino boza kobundela awa baza kosala kuna na terrain. Ndenge ezali wana bandeko babolingo tozali pe koloba boyeba yango ete Tshisekedi atondi na baniongo grave. Siko ndenge ezali wana miso eteli azoyeba te ndenge nini ya kosala. Yango wana selon fuite moko tozwi bandeko. Paraît-il arasire na batu nyonso tu oyo batiaki na bafoto na nsima na ye mokolo ya baélection alobi ete bakobanda kopesa ba pourcentage soki bakoti na kati ya séance ba salaire na bango ba pourcentage ifo yaka bandeko. Mais alobi ete likambo wana ezala secret moto ayeba te mais grâce ya ba information na biso toye koyeba yango pe tobwakeli bino mopepe. Donc ezali nde Tshisekedi ye moko atindi bango na kulisa alobi bokende kokota. Bandeko ba makambo ndenge tozali koloba ezali liseki te. Ezali liseki te pona koyebisa bino ete bozali koboma nzoto pamba o ndenge bayembaka ete bokozonga maboko pamba nzele kokomela bino molayi makolo ekokoma bino kiloi. Yango oyo ba makambo tozali komona. Yango oyo ba makambo tozali komona bandeko. Yango na tozali koyebisa bino botika na bino koboma banzoto po bato oyo bino bozokanisa bato bazo koya na poto awa baza kokosa bino baza kolialia bino bambongo obosala cotisation oto kokende po tosala ba plan B nzokande baza koya kolia bino bambongo basi bayebi liziba na bango ya bambongo ezali omoni déception oyo bozwi na banzi mbata oyo babeti bino eza muke. Mama Rosalie na beyebi te soko ozali na mwa liloba. Oh, Papa Roger, nazanga likambo ya koloba ekoki kozanga te bandeko bomoni ndenge
bato bazali kosakana na milimo ya bato. Tala mwana mobali oyo Cédric oyo akendeki komitumba oyo bazali koloba makambo akufeli pona makambo ya Congo amitumbi pour rien akufi akeye ofele metala bato oyo bango balobi ete bango nde bazali kosala makambo pona Congo. Tala ba jeune bango babandai kosala bandeko makambo ya solo tozoyebisa bino. Paraît-il ba fuite bimi Tshisekedi ye moko en collaboration na bato na yebisi bango alobi bokokota me moto nyonso to kobanda kopesa pourcentage na ye na kesi ya parti oyo ba information ya vrai toza kopesa bino mais aza kosala neti on dirait te ye aboyi bandeko. Tala nanu ba je baza kosala ba peuple, tala nanu ba je baza kosala bato baza kopesa ba milimo na bango ba misusu ba bien na bango ba bebisi ba bien na bango ba teki ba mbongo na bango esili pona kaka makambo ya IDPS oyo. Mais tala lelo ba je basali bato ba combattant na bandi siko boko yeba tina ya valeur ya ba information oyo radio Zumel 1000 epesaka ba oyo bozo travailler na bango bazali bato te bazali nde ba diabulu. Toyebisaki bino ete Tshisekedi ya ko changer na yete ndenge kaka azalaki na ba stratégie ya tanga Mobutu ndenge pe ako travailler sikoyo bozo mona na moya za koloba makamsu bolobi ete te azali penza na kanda mais na butu ayebi ba jeune na za ko beta na CC bandeko source vrai ye moko ayebisi bato na ye lobi bokokota na séance bokokende mais chaque mois moto nyonso ko banda ko zwa salaire na ye pourcentage ko banda ko ya na parti bandeko ba résultat makambo tozo yebisa bino ezali vrai pe un jour na banzi ete boko koma yango na ba Facebook pe boko loba ete radio Zumel 1000 esi ebwagaki mo pepe avant bandeko bake ko kota bango nyonso bandeko tala boza ko l'exatlere pamba mama papa sala ba makambo na yo ndengo yaki na poto apo sunga famille na yo bato wana baza na souci ya Congo te baza na souci ya ba intérêt na bango personnel na banzi ba bilembo toza ko mona elobela biso papa Roger na zongiseli yo maloba bandeko na banzi ete ezali mawa mingi pona komona ndenge nini bozali komibomisa pour rien bozali komibomisa pour rien bandeko bosunga ba famille na bino yaki na poto bosunga famille na yo sunga famille na yo ndenge omesana luka vi na yo botika ko enrichir bato oyo bazali ata na tina na bino te lelo penza preuve yango yo elakisi ete bato oyo bazalaki kolanda ba intérêt na bango a complicité na président bomesana ko benga président Etienne Tshisekedi a complicité na ye aza ko yebisa bato na ete bokokota me boye bakaite ba pourcentage ya caisse ya parti il faut ezala mais yazu ya melami tala ba GPRO aza ko sala tala ba GPRO aza ko sala bandeko na âge na ye soki 80 tala ba aza ko sala pona koyebisa bino bandeko bino bato bozali komona ba makambo biso tozali koloba bozali kozwa yango neti liseki mais ezali liseki te bandeko bokomi bomisa pour rien tala bato ya kini basi ba comprendre oyebi ke lelo le 16 bakino ebele bafandi na bango lelo na bandako babiloko nyonso bakoloba ona babimisi basoda o bakendeki na bandeko nyonso tu lokuta bakino basi ba comprendre batimbeli déjà bayebi ke ba conduit oyo nyonso tu baza bato boko baza koluka bintérêt na bango soki kutu bakino basi batimbeli ndenge nini biso bato tovandi na pays ya na poto tokoki kotimbela bato wana te ezali mawa yango wana bandeko wana ezalaki flash d'information topesi bino boyebaka ete bato nyonso tu ya IDPS bakendeki kokota na séance plénière ndenge ezalaki wana na recommandation ya ye moko Tshisekedi en coulisses alingaki te bato bayeba ba information na ye moko ayebisi bango te bokota mais botanga ngai te mais bokobanda kopesa ba pourcentage na kesi ya parti bandeko ba information topesi bino ezali vrai tobwakeli bino mupepe parce que biso tozali radio oyo te ya kobomba ba information biso topesi bino information oyo ezali vrai mais tokotangela bino kombo ya moto oyo abwakeli biso mupepe oyo te po ete mpona kopréserve pe
identité na ye na ndenge ya sécurité na ye mais tozali koyebisa bino ete recommandation ya bango mpo bakota lekaki na ndenge ya wiklo na sukulise Tshisekedi ye moko ayebisi bango alobi bakota mais bayebaka ete à chaque fois paiement na bango pourcentage ya parti mbongo il faut ekotaka po ete parti ezali na mbongo te mawa pe pasi vraiment na ekomona na regrette na mwana oyo Cédric amitumbaki pour rien wana ezali bozoba voilà bato boko benga ba vrai traître bango wana ba vrai traître bango wana oyo bato baza koya na pota kokosa bino baza kolia bino bambongo pe na sima na yango baza kokende baza kosala makambo mosusu bino bokolela nano boleli te boyebi Tshisekedi te bokoyeba Tshisekedi bien sikoyo bandeko babolingo bozala esika bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi